Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, kakanenga na bino. To solo la kamikolo yoso na kolobate na boyi na ngai mwanda. Seli azandika bambanga kona ila mama fudi nakufa na ngabandeko kasi bino boseka ngai yango na ye epa na bino mbangu pona sala émission oyo na ye bino soki bamonenga na zali banda seke na zoluka ba invité lelo na ye ko luka invité makambo yo bosi sango na ye pa ya nani liboso la teke bino invité na isana bino tu bana ya changolo sako na bino kasi ndenge moko na ye bana ya moamba lo sako pe bana ya funa na utanga bino te so ozati wapi lo sako na bino katona katisi na kena lukunga lo sako kasi vie Prosper Bakine mwana dalasi ya tongo pe vie nanga Eriki Tola mokonzi kasi na lobi boye honorable Gabin Kindembe molobeli ya solo biso na sima ya derrière ya fondation Gabin Kindembe pe na bosanité koloba bongo ya papindonga le voyadi papindonga le voyage ezate moto bonga na ndini na ye na bomino mabanga misu na koboka sima na malano invité bongo na sima toko solanga na bino kasi nambi mwana mwaso mikolo abaki akopesa bango tante pona bino bobanga akopesa mutu teta po alobaki ke no bobanga mbalo ye moko kote bino tina bapale bino bobaka na kote la mbalo yo alobi azoki tamo mukie me azongeli TV na kanda champion local à marche directeur ya marketing car neto lobaka communicateur na yemoko na ko palola bino pona afuta nga pona ngoti maîtresse Avimba bote maîtresse Avimba bote maîtresse onde ozo ba ona kanda nani donana kanda ka ya boy kanda ya finga benga mwana tana na age na nga ko benga nga mwana to direke boy ko fingo de ala mwana muta boya ko la mwana muzombo wana kofinga biso te munani muzombo nangola bawanga na bango abawanga naye kuna babeti basambusi ye aye awa sko alinga komonela bato boyi ka babeti pe amonelika mutu mwako yoka na lanaki na msombo sala ki wana abi na beta Autriche liboma do yende ela ka Autriche liboma ela ki biso te omonde menga na beta mutu tu eza sibolite ela ngani eza o super dingo dimanche bozala ba filme nango super dingo dimanche oyo botala dimanche o lion ya zamba eloko te onga chaka kibanga ria wa kutokutana tika biko ngona bisoti de aussi bino mibale zo popole botango simba ye mwasi bongo sikota na ko simba na simba na mabele na balusi lokwa paka donc ye pe a okamwa ngai tika no ko simba na manini tika no ko na lo banga ko ba wote ba simba na manini bon na bité maîtresse Avimba lobi azana kanda boki tango attaquer koto asimbi koto donc et là c'est que cette fois-ci na lobate ya amiku misaka nete abaki abatamaki andota la bino position sentir Shakira banda ba isoko mamba sentir obatami okoti na simandaku sena se ndenge moko sikoyo boyika outi Angola oye ongi osimba kote basimba kate mutabi azokotela bato bapale ongi osimba yebisanga na maîtresse Avimba na remarqué depuis olobi message wana olobaki na libolas afandini olobi na Shakira afandini olobi na Miss Mart afandini bazo banga yo to okenda ofuta baba mbongo baka na mino ngande naza boye naza poso alian omoni lion azala na kanko koskonga poso na so na gangi na zamba nyama to akima suto mona ka poso alian mona ka ndie omona ka lokwa yala mukanzo ande ala mukanete me bango tu coin donc o ayebi ke penza za makasi aleka na émission ndenge boyika na bango aleki na ye ko répondre madame Nzunzu boyika Nzunzu ko ateka bude na Angola na bana teka bude na Angola yo monaki na mona kene bana teka bude na Angola yango na ba courage wana siko ye na ngotia na Kinshasa courage bana bude oye na Kinshasa champion boyika maîtresse mes respects makambane talinga tenga na kaka journaliste d'émission na ndenge bazolo bandenga pe nazo commenter talinga te na boy nazo David na kufa na nga maîtresse mais faut bien moi ba omra David et quoi na kanga opa makambo zo lukilanga oyo et puis otenga communicateur na yata yo mo basala ka bongo maîtresse
on peut dire que toi tu n'as pas solo ya nani libolas olobai ke o kane libolas ne ba côté là qui est malo bete mais na moni on dirait kimi ekoti eza komba ngo ozo senga ngo kaka to o stopper na yo te komba libolas ezali na osala kutu banderole na ocha likolo le 17 mutu nyonso to azela komba libolas na vimba le 17 komba libolas na vimba le 17 kaka oyo le 17 kaka oyo o mutu nyonso to azela ke o libolas bobo libolas na avimba le 17. Oui, je m'appelle Maboko Nzambe bino moko bozoyoka le 17 oyo libolas na avimba bo comprendre ba kombo na bango nde ba kombo ko bomisanga ti yoka okoto avimba okoto libolas okoto yo nsoki nani misi nini ngai ba kombo ko bomisanga Nzambe na vite le 17 oyo libolas na avimba na vite est-ce que vous préparez la place kombe kozala to ezana no ya kobatama bon tozo préparer to luka po combat ne ozala terrible il faut la battre belé de photo que skamo bo penza makasi po ba ya kotala ba mukolango penza omoni odisha aemba penza ki mawe mesko kozala mawe ya libolas batu ba kosimba mutu ba kosimba nde mutu ai na invité wana message à libolas je crois bien que le 17 libolas ko kata brazate ona kendaki braza otena kendana no kwa mutu te biso sto 0 le 17 obetela biso pe mettre sa vimba na éviter tela na mo projecteur wana pour na lumière ko ta moi bien ça nga moi bien donc na éviter maîtresse a vimba wana message ya libolas zongi selanga na no message eska ya Shakira. Est-ce que vous avez dit que vous senti wana et comment vous déjà bien dit et comment bien dit mon robot na ozong sana réponse ya tunabino wana ngola parce que natangi kombo ne zalo bana kumisa ya lo bae ke o biso to kenda ngola te to kenda boete mutu lokanga na bota mana ku de yo bobo mana ngola vrai congolaise penza mais vrai congolaise et puis naza médecin sa frontière même o fingi nga ozana ngola ya azoti ko finga biso wa ki mangola na kolande ti pa ba na sopa biloko ne akodia na peti na mbali ne o ozana mobali ne o azaka na ngola nga na itu mbali ngo deme bon munoko pe e komisangani munoko na holobate na bondi maîtresse donc wana zolo bana ye wana boyika ya bien na okumisa gai nga kumisa gai te nganda kama na bota na balate ata meme siko soka yeka na ndako na mona frapper comme do pexanga za kana mais olobi obota na bota me na balate dendo zo na za divorcer plus te yo za ka ko se anga li na mbali na ngabutu ya butu ka na mbali na ngabutu mabe eloko bomaka bino yangwana ata mobala ya bala yo mais qui c'est lekio aw mwa ka makambo ba do sana butu akomolala kana posa pamba meke osomba bikila osomba na mbali na butu osomba bikila wande na tiki makamba butu na dimne ndam et aussi la teme ko dimne de mettre to bandingo zana to zonga no lisolo bien ningo za yomoko ebake wana kiss ne bongo na pharmacie bakenda somba yo so beli okenda somba na pharmacie yemoko bomona mutu yemoko bike azane na kisi de kisi wana etretaka ba mbasu ba mpese to ezana ba kisi ya makambo ya koluka bibali ya batu to ba o ba botoli mutu mobali na ba kangi mobali ya batu yango pe kisi na ba pesa la vraiment kishasa mbala mutazate so moni ozala njele no mo bien boye o azala mbongo o alomba kwa simba ko bien oyeto kangi yo kayo pada ifuna basema masana kangangai omona kaloka posa ka omona mona wana seke de ale kama suri siko sena pano na bige no na o mai makam na no ndiye na o sema dépenses kama mwezi mo mingi na beze obibisa ngana kisi wana oko ya to na obimisa wana kisi yo pe omona o ya bien ya kitoko wana pe ko kangi o malamu o mabeti donc na habité yo zaka boye oyemba ngoyo kanga mbala batu na lingite mais ya lobiki mbala batu kishasa azate mais nga na lingite oyo kanga mbali wana na boyi na ngai maîtresse na ngamo na sabatu bayate boya na binote makambo kanga mbala batu na linga ngote so na moni oyo oyeka maîtresse boyi maîtresse avimba o zonga mabe
nayebisi bino boye mobali ya mutu na kisasa aza te oyo nyonso to so okangaki mobali ya mutu omoni ke oza na mobali ya mutu azofuta bien te alombo bien te apesa mbongo bien te yaka yaka nga na kokangelo ye apesa mbongo apesa makambo nyonso tu maîtresse mbaleleki nalakaki bato numéro mais lelo mpe nakosenga numéro te nalaki bino boye lundi prochain nakozala na maîtresse avimba na ndako na ye na temple na osala émission na temple na ye asalela biso numéro tomona soki kisi esistaka donc maîtresse laka nano public ye no yo moko ndima ngo na TV mpona eza te ke nga mona ndima ngo na TV mpe namoni mpe kutu lokwa musika nano ata sikoyo boboya navali na force naval boluki ya vimba boye ata sikoyo mpe tokosala loko boyi na yo boboyi mais sikoyo nabengi bino ke boya na force naval onga mwasi aboyanga kenda o babotolanga mwasi nazangi makasi nazangi mbongo nazangi boye boya nga moko maîtresse avimba na kombo avimba na elobe ebele avimba na kati libanda balobela tose balobe ebele ondumba moyibi ndoke eza ngai nyonso nga nde na opesa o babia moyibi boya moyibi eza autorise so boyibi te leta kozwa mbongo te biso so toloki te bapaster bazwa mbongo te te koloba ekama bapaster te mibali te bapaster mpe bakosala badelivrance te tokopelana to bato moko onatangi nanga nabi natangi te oui je m'appelle maboko ya nzambe na bona nga baproblème tu wana paster ana terengo batangi kombo na nga na limba batanga kombo mutamta na cope na ye maîtresse avimba loba nanu pesela ngai bana ya nani kombo ye nani boyika azofanda mikolo na ngaba pesela nga nanu bano bazo encadrer boyika na ngaba ozoyisa bango nini nde bazo encadrer étranger bakuluna oyo bazoko encadrer boyika na ngaba wa nayebi mpe kwakumbola bango te namona mpe na kuluna naza na kati ya mabele na bino na miniti oyo naye kosala émission nde bobombi étranger na kati ya ngaba afinga biso bakolo mboka en tout cas bana ngaba na regrette makasi na ndenge bokumisa nga avimba na kati ndenge toyembaka na bino eloko te na ndenge tobeta yango mai na regrette makasi po ye naza ngole siko ozala américain ou bien ozala mai danger yango na eloko show ou bien nini loto show loto show siko ye aza arabe ou américain po aza ngolaise aza mpe angolaise te aza babenga bazombo bazanga place akabaka te bazombo wana bakabaka te bazalaka mbongo batiaka yango na luketu nde azaka so fuye luketu ne ozwa mbongo ngai nayebi te bon makambo wana etali ngai te notanga commentaire te nayebi te maîtresse komo ye nani boyika wana message ekote epa na yo nalingi opesela ngai susu message esika ya madame eliko nani madame eliko Miss Mart azoyokana te olobaki kombone oyebisi wa mobali omonake wana donke mokomboso siko exemple mokomboso miku ekale ndenge atravaillera te yango komobanga komba yaka nabengi oyo yaka Miss Mart soki yo oza makasi ya solo na yo kaka wana sango na kankokoni boreni aka wana koza misi ba misi pe balaka mikie me oyo yo misi wana na kokwana misi ebakata misi soki evimba misi soki etefuka soki misi nini na biso yaka totya komba tobetana toyebana nga na yo nani aleki makasi yo ovimba nga na ponda don apesi na ngai yo avimba zwa na yo donc Miss Mart na bengi yo place ozali telema yaka okima bakombati ekisa kobeta meleki banda na kana bino okima ni banda akana bino bokima bon wana eza makambo na bino bakacheze banda kaka alekaka na émission alobike na zongi bino nyonso pwa ata muto amona na esute bon nalobi te bokima ngai te même miso ezomona po na caméra te na sali comme na komo mais aye pour la deuxième fois alobi lisusu troisième fois alobi suto kende lundi suto ke ozo mais maîtresse ngai lingi lundi to sala mingi émission ya bonganga
nalingi o mal ndeza bonganga ezala pas trop catch parce que ceux qui ont le bela bat ba banga ko répondre yo c'est que o gagner na oda to kabelo de sentir tout ça c'est mission ya bokisi bonganga bat ba ke mettre sa vimba azali yo mwende na sepeli makasi to ça na biso mission kisi to ça na biso mission bonganga pona catch bat ba banga na bango pona catch ba banga na bango yango nga mingi na s'intéresser na nga mingi na makambo ya bonganga mais na ebisi Shakira Shakira exact kima okosila mopepe okimi yo mo comprendre nga na comprendre déjà que kimisa yo azobanga nde mwasi ne babete na misu na ya esala babete loka muibe bampuli mukolango na komema na kitambala po ntango na beti yo boye loboko soki ebukani batie yo nzembe ozongi mpa na bino ndenge boyi kaka ozwa shoki ya lokolo na loboko ye bazongisa bazongisa barefuse bakangi yo bakeno na ambasade na bino bakee na esikokuna mpo kuna mpe na ngola baboya ye akosuka ka nde na mwanda kokatisa bamboka wana pia pembeni basoyo wana basoyo basansala bamboka wana basansala basan salvador baza wana yesko muzombo supo azangi esika me aye awa komoganga na mboka bato boyikakeba opesanga kanda nayoki ke ozovanda na ngaba wana mokolo na kolokalize place ozovanda yebaka dana kokomela otipa abino kolata aliputa te lataka pantalon banda lelo mponga mpe nalataka pantalon mokolo na koya wana yebaka deyake mama na menace bandeko nayebi te nazokende vers koshite mais maîtresse te natuna te naotuna yango vraiment lundi parce que so de tuna yango ndenge na tuna question moko ba maîtresse kotalo boye mwasi kitoko oboya kobala ofandi molati pantalon efandi mais oboyi kobala te question na to sala ngone émission ya dimanche te to sala ngone émission samedi ya lundi nazo répondre ato botuna loba na biboye na sala 15 ans na libala na bénéficier bana na sala 15 ans na libala na bénéficier bana na bien na tuna lundi po ya nini moi quand vous pensez réponse et luka ngana ina biso no mbala buta biso ba bénéfice ni luka makambo ebele yango na bombi yango na kosala na kosola na yango lundi na okoma vraiment kuna na temple 6h loko mtali boso na beso pe moi sa butu te akopanga moi tio te nga sambelaka te nga sambela maîtresse quelques messages à Souka et puis quelques mots de Toshiti. Bon, na pesi mbote pa ya général Vuvunangiza, na pesi major Dide Mbote, na pesi bafani na ngai ya force navale, intégré navale nyon surtout ba mbote belé. Et na ko pesa ba maniema nyon surtout ya force navale o bazaki ya biso moko ya porte wana, ba mbote belé. Nde na ko pesa lisusu mbote e pa ya Colonel Shako na président na Franki Diongo na bomika na lobalanga makamwana te la bangwa na lobina ngango te mais na pesi mbote pas si bolite mais si bolite ata na pesi mbote na ko Douglas ata na pesi mbote na ko onga ligorodo na bisio boye ligorodo na kalingo le même jour azwa baba etape baoba wana bobenga baoba webi ke moi so azana ba mission belé nanga makambo zoloba et tina na ba question mais minute na biso ba selinga minute stili donc pia ba mbote na continuer na continuer ka opesa ba mbote pa bébé Mosengo na pesi ba mbote et pa ya Mbenza donc na bana nanga moko Manima Kwede C17 donc bambote na bango ebele na bato force na vali tout na ba obalinganga ite na ba oyo pe bakenda kosaba émission na kombo na nga mabe na pesi bino ka mbote. Oui, je m'appelle Maboko ya Nzambe bandeko na combinaison chauffeur comment nani comment nani Balapa chauffeur Balapa donc mopila solo nete Balapa akoma mukuse mais bon Balapa bato nani Juma Balapa
en tout cas abakise mwanda mbuli kabisa oui na komi na suka na boaki vraiment vieux Prosper baki ne mwana de la tongo pe na boaki vraiment bande ko nga nyonso a cancel télévision modèle titi longi moko nanga tongo modèle papi fala kasi na komi ko kene mana suka ko bake biote ni mo mbala boaki Jonas Maza na sima ya caméra Benjamin Mosiboni Weljoye Yozike kasi pe na boaki Miranda Joseph Fredian Omoi mwana ya 11 ans na bangenge ya Mikolo Belamine Kamba motema ya ciao.